esengo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzombe tata eingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo malelo na liwa ya bato bayike oyo bakufaki bongo na concert ya frère Mike po bato bayike bazali bongo komondima te ete bato bayike bakufi bazali kopesa bongo tango ya bato lolenge elongo banite tokolobela lisusu makambo ya bayima pinga ya République démocratique du Congo lolenge kani ba ko botolaka bandako ya bato oyo ezali bongo ya bangote tokolobela lisusu est ya République démocratique na biso bandeko na ngai pasi pe mawa penza ekufaki mokolo malobi ebele pe tokolobela manso mazali koleka na République démocratique du Congo o maso batikali bokolanda yango na bulai po basango lolenge ka tolobaka ke awa tolobaka na biso vérité po ete ezali chaîne ya libération nde tosengaka na bino bosabone massivement bopartage bémission bolaike botia bacommentaire basuggestion pe bajame nzambe akozangaka te kopambola tout et chacun po ezali lolenge ya kobundela République démocratique du Congo na yango tozali bongo komosenga penza matondo na équipe pour la tene États-Unis d'Amérique mana na biso na konya de la biso na États-Unis d'Amérique pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga et puis les grands professeurs Achille Mavina Molonga na Mireille Mavin vraiment biso banso toyebi ete tozali bongo na sango na mawa oyo penza ni komelaki biso mwana ya molandi monene penza Océan de la presse na kombo ya Claude Moke oyo awutaki bongo kobokufa vraiment sango wana ya mawa ekomela pe bayebani na ye pe bandeko na ye po ete lelo veye kozala pe mokolo malobi nde bakokele kotika nzoto ya mowei na besika oyo ya ye ya seko nzambe vraiment azala bongo na bato banso matanga ezali bongo na bikapi bisiko bakosala veye pe bakokele kokunda plutôt tokoyebisa na bino vraiment de Bruno mona mère na Autriche tika nzambe apambola bino ba mama missionnaire na plus rondé na mboka nita babe il faut que moto pe bakoka lumba nzambe aleka penza na komo pambola bino mama Célestine na Florence papa Michael bozali bongo bayike nzambe apambola bino kabuya mema biso nanu na bato oyo lolenge nini babande bongo komokotsa banzoto ya bato na concert ya Mike Kalamba. Yo a Kidiba. Tala, bazo ya seko ya. Donc plein à morgue, plein à stade, plein à morgue. Plein à stade, plein à morgue. Oh, Zablora Maïmouna. Donc, bakoufi na guerre est. Hein? Olobi? Plein à morgue, plein à stade. Plein à morgue, plein à stade. Ah, ben abi bébé ça to bazar. Ah, libale. Ça to bango yo. Hello, ana moto abe hein. Kala na mama mukuru. Na mama mukuru. Kisia wapi nani apendi bango yo na kati ya moto kawana kasika C'est que l'État doit faire
annuler ces concerts tout de suite. Ok. Ministre intérieur. Plus de 30 bibembe. lobi biso nde bato wana nde bakokomforte bakoki kosala nyonso mpona Congo. La puissance de l'État, on a tout de ekomi dusa 3 week eza na kati bauti stade Babi 51 est déjà plein. plein Ambulance mosusu ese ote déposé. mosusu ekezwa Donc plein na stade, plein na mort. Donc eza roinda wana na morgue ya vijana. wende bi epesa correction na bato mosusu Ok. bakongole bolinga bokufa na basentiment boye Ok. so ezalaki ke totelema mpo na mboka Ok. zala esila pasi esila moto alingaki abimasa te Ok. mais comme si tokoma okufa na basentiment boye nde bien Ok. bango batikali basekonge bamona too tosala bien te Babi, ezali total combien de morts? Babi plus de 12 déjà. bandeko balandi bacor ezali bongo na bisika piyike mwana mère de Congo na Autriche na mboka ya Luc Makanaki prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bandeko nangai, nous voulons dire tout ce que les gens disent tout bas. Tout de nos sakaba ya sanité, tout ça là vraiment la promo tout est. Tozali ka koloba pour na bandeko na biso ba yeba lolenge ndeko moko lobaki na ngalo bima océan. Nalingi penza osembo elanga likambo oyo ya banzete na kati yanga ya Edene. Banzete zalaki boni poete la landaki ya mpenda malamu te. Matondo mingi ndeko na ngai tolobaki tokozongisa émission oyo tokolobela mingi kuna kaka bonzambe émission oyo tokoyeba ndenge nini kinzambi ezalaka tokoyeba ndenge nini bato esengeli basambela tokoyeba lolenge nini bato esengeli bayeba oyo bango bazali komosala pamba te ndeko na ngai ntango ozosala likambo oyo oyebi te ozali mokufi ata kozali kobika na bomoi na kati elanga banzete ezalaki bongo minei banzete wana manei ezalaki boni ezalaki moko oyo ya bomoi ezalaki bongo na katikati kasi misato nde mizingaki ye nzete moko ezalaki kitoko mpona kolia nzete moko ezalaki kitoko mpona kotala mpe nzete mosusu ezalaki nzete ya koyeba mabe na malamu mpe nzete oyo ya bomoi yango ezalaki bongo na katikati yango na banzi na yanoli yo soko za pela motangi ya bibili okotanga yango la kati elanga ya ndele tozaki bongo na banzete manei banzete manei wana ezalaki moko ezalaki kitoko mpona kolia oyo balanga nzembo basalelaka moko ezalaki kitoko mpona kotala moko ezalaki nzete ya boyebi malamu na mabe moko ezalaki nzete ya bomoi yango omoni ete ata kotango Adamu na Eva baliaki mbuma ya nzete wana po ete bakoma koyebela malamu na mabe bapekesaki bango balobi to empêcher bango balia lisusu nzete ya bomoi te po ete soki basimbi nzete ya bomoi bakokufa bakobeba mpona libela yango omoni ete bampeshaki bango po ete basimba lisusu nzete mosusu te yango nomoni tolobaki ete likambo ya bafali epupa bazali bongo basomoki te bazwi kaka nzete moko kati na elanga ya ladene kasi pratiko na bango nde ezali bongo komomema bango po bakende misusu kosimba bakisi misusu kosala makambo ya lolenge na lolenge nzengele meke balanga nzembo oyo tobengaka bango ta mosusu ba frère ba koyemba likambo ya zali ya nzambe to pe ba pasteur chantre ba pasteur frère ba pasteur wana bango pe bakoma kosimba ba mpungu lolenge moko la ba musicien pona nini Dieu mal compris ok nzamba salaka alobi oyo emonani ezali komonana ezali bongo kai nzambe kasi bango lokola bakendaka koluka te oyo bizangi komonana po ete bayeba bolamu ya nzambe tala likambo nature ezali bongo komokanga bango mpona précipitation yango tolobaki émission quel est le nom de Jésus ekozala wana po ete toyeba ndenge nini tokobenganaka bademona na kombo na Yesu kombo ya Yesu yango nde nini oyo ebenganaka bademona po alobaki vous chasserez les démons par mon nom siko nom wana nde bato bayebaka te
yango moni ba démona bakimaka te yango moni ozobengana démona yo moko oza démona démon au nom de Jésus mpesa koma démon ngungi démon nini démon et puis tozokoka kozwa pouvoir te likolo ya ba démona parce que lobaki tout pouvoir vous a été donné de dominer sur les scorpions sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Mais jusqu'au preuve du contraire, tout bien la monate pour par son no wana nde batubaye barate. No wana batubaye barate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais des mots au nom de Jésus, des mots yakaka. Des mots au vous chasserez les démons par mon nom. Quel est le nom de Jésus? Oya sengeli ba démon bakima tala likamboyo to ko ba lango yango mona ta ba maiki ba yebi no wana te yango moni ba mo bazali ba démona. Parce que le côté de la maison parce que soko yebi no wana ndekolanga ba démon ba koposa na pembe na ote okolonga ka bango pambate kombo wana pour lo balanza bezali oui et amen. Mais pourquoi to bengana ka ba démon yango ba démon basila kate boni ba ensemble ezali belé la kati République démocratique du Congo mais ba démona ba ko konza biso cela veut dire nom de Jésus et banina voté na kati bato basambela alors siko il faut baluka no wana po ya mone ko bengana ba démona na banzela l'équipe ete ndeko mutuna na ona banzo yoki ina yonoli pe bandeko mususu ezali pasi pe mawa tikino lelo solution e ko zwa mate pamba te mona moka Mike Kalambai bakokanga ete mona mboka Mike Kalambai akosamba pe bakofutela emisolo to pe bakofuta ba famille mingi te pe bato bayike pe soki bazwi chance te bakomona bango te biloko na bango pe babungisa ke kozonga te pona nini po ete congolais azali moto la matoyi mangongi pona nini po ete congolais azali moto la bolema pona nini pamba te congolais alingi ayeba koleka bato bayebi toyebisaka na bango ete tozali na tango oyo tobundela ekolo ya biso tozali na tango oyo tolongwa na nsima ya bapaster tolongwa na nsima bayi politiko tolongwa nsima bayi eklezia oyo ezali baboutique magablo baeklezia oyo nyonso bosali bomoni wana okomona paster lolenge nini na yaka paster azalaka kaka moto abotamaka la famille ya pasi paster azalaka kaka soki aza la famille ya bozwi babengana ye paster azalaka kaka lala le libanda paster azalaka kaka lala la bacarton paster azalaka kaka leka makambo moko oyo ezalaka te de histoire ya paster bango nyonso ndire bayokala bazalaka la histoire moko donc non tomona pasteur ta botami na vie ya bien nzamba azwi na vie ya bien akei pasaili mosala ya nzambe donc epala bango histoire ezaka moko oui nzela ya nzambe eza nzela ya banzumbe mais yaya nanga ressemblance ba histoire na bango wana ekamwisaka nga epe so bakomi bapasteur on dirait bango so bakomaka na voix moko epe botulaka bango te shondoloko shinda bara shondoloko ba balobaka nini bamifingaka bato na kati nyarabose ezalaka nini biloko bango balobaka bandeko langa oui alangue ezali mais tant bapetelo balobaka alangue moto nyonso akokaka na monoko ya lokota ya mboka na ye balobi na lokota ya monoko wana te ya bango ya lokota tinga lomongo bona akoyoka na lomongo moluba akoyoka na kiluba to chiluba moswahili akoyoka na swahili mokongo akoyoka na kikongo mais bango tango balobaka na te interprète azalaka te totika nanu kopesaka bango maboko ebele bazotangaka biso na bitango bayaka na poto évangile bateyaka biso na Kinshasa yango mpe bateyaka bilo na poto ntango bayaka na poto évangile echangeaka parce que bayebi ke na poto nyonso ezali soki okuti bango bakosaka baafricain epuis baafricain yango ezaka bacongolais na biso bakosa bilo bakanga yo vi na yo ebongaka te yo na poto ozwaka salaire na ovini azolukela ebonga bazoyaka kosakana na baje d'esprit tala nalingi nalekala eloko mona meka kopesa bino exercice moto akela ndako ya nganga bandeko bolanda yango eza chaîne ya libération bamama na ngai bamama ya moto mojali mozima mita salamu alaikum na mama ajawa mpe na bamizima na ngai nyonso wana South Africa na mboka ya gilo mpenga na mwende ya bokoti bamama asalamu alaikum nzamba azala na biso nyonso abatela biso na mboka ya nana lompenga gipe merveille kitoko mpe bamapasa papa na mama bandeko langa okei koluka kisi epa nganga pesi oyo libanga moko alobi libanga oyo ekoprotege yo JKM le number 1 océan de la presse bolandanga malamu papa Mikael na mama Celestine alobi libanga oyo ekobatela yo mama nanga dolo na Suisse libanga oyo ekobatela yo ozwi libanga okela mona ndako alobi bomba yango bisika moto amona te soki moto amoni ozwi liboma tala ndenge moto anasaka ino kaka dès le début
mais yo comprendre te kasaka ino eza jeu d'esprit alobi libanga ekobatela yo mais bomba yango bisika bato bakoyeba te soki mutu amoni ozwi liboma siko kaka olole poser question mais siko nanga na libanga na obatela libanga mutu tellement oza floué na jeu d'esprit na mutu azwi yo comprendre te alobi libanga ndi ezo protéger yo landanga malamu nde bakosaka bino abi libanga ezo protéger yo mais libanga o bomba yango bisika mutu amona te abale kosaka na o mukoloka mutu akomona ngo zwi liboma siko na yo na libanga na komo batela mutu poser question bala moko wala ba faux lecteur la bible bakosaka bino kaka bato na bolema yango emission ekolongola bino na bolema comment mutu alobilo libanga ezobatela yo mais na sima nango keloko bomba bisika mutu amona te soki mutu aboni yo ozwi libo soko na yo na libanga na abatela mutu libanga toyo akosi yo bongo pour comprendre papa okela ngo otela sambetu opesi mwasi bana mobeko bakombaka la sete siko na yo na libanga na komo batela muninga okei mosala bakomboli na mwasi abosalaki mbala moko tellement akosaki yo automatiquement eloko wana ekoti deja na kati ya molimo na yo ekangi elimo na yo ozwi liboma yo moko mikomi liboma ye kutu te libanga te parce que libanga eza na force te eza na puissance te puissance ezalaki ya maloba oyo alobi na yo ntango deja yo accepte yango obandaki deya liboma mokolo wana mpo ondimaki lokuta na ye tango sikoyo ya kei bakomboli yo mbala moko kuna nana simbi la chambre bolimbisi nana koti la chambre yo moko bali komi kata bilamba omisali liboma po psychologie na yo esebebaki ndeko tande basakalaka na bino mais soko se alobi pesa ye mbongo wana alobi na o maloba yo lobi te o se azoloba ya lokuta oko se amemelo maloba ya solo ndeko langa bobima kati na bango baza na nguya te ndeko langa bazaka na lokuta banzembo bazoyembezali ndenge moko na banzembo ya fali bazokota studio moko na bafali pupa na bafere bazali kobimisa banzembo ndenge moko epreuve ani baobeta basebe ndenge moko baza kobina ndenge moko tala badansa mai kala mai oteli badansa fali bokese nango eza tala bakore na bango basalaka tala biloko na bango basalaka bango nyonso bakoma bela baklipe ebelebele kala biso toyebaka nzembo ya nzambe ezali nzembo ya matanga ezalaka bongo soki olingi oyoka susi nango mpe ya na énergie nango ntango bazobimisa yango lowa sangwa mbote losimba sangwa mbote yeye avanga ko watata anuweka mvuya wetambula nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na yo Yesu andimaki kosenga nanga pe alongolinga na masumu tika pe nakumbisa ye na maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye pai nanga tala banzembo wane bade ko ramene mutu me ya lelo ozoka animation baza kokotisa yo na kati ya animation mais soko oyoki nzembo ya kala ya frère mente ozali koyoka parole ezoya mpe ezali kobongola yo ntango ozoyoka nzembo ezolelisa yo nzembo wana ezobongolisa motema na yo me ya lelo bakotisi bino mwa kindoki moko boye na kati ole komika animation na animation lokola werason yoka biloko wana donc bazoyebaka ifo tosakana na esprit ya bato oyo mpo bozala nanu bloqué spirituellement pour bozala nanu bloqué oyo bakofungola bino te. Donc les gens de l'église, les pasteurs de toutes les églises au bozomona lelo baza na kati ya COP pour distraire la République démocratique du Congo. Pour ba peuple Congo ba fungwa misu te parce que balobi ni loba ya nzambe ezoya pona ko kangola mutu. Liloba ya nzambe ezoya ko pona kolongola mutu la pasi. Liloba ya nzambe ezoya po mutu abika. Alors comment liloba nzambe eza na Congo mais ba congolais bozo bika te? Comment liloba ya nzambe eza na kati ya Congo lumière moko songolo mais vous vivez dans les ténèbres. Quelle parole Ndekolangai? La parole libère. Mais est-ce que nous sommes libres? Biso tokelaka ba église.
Biso tokenda ko sambela nzambe. Est-ce que toza libre bande kolanga? Regardez notre pays. T'as la nzinga nzinga na yo, t'as la vie na yo ya yo chrétienne. T'as la vie na yo croyant. Ok, la Bible nous dit si tu crois seulement, okoloba la montagne elongo ngombeko, si tu crois. Hein? Tango zaka croyant, obandi komona biloko mususu, combien plus fort au commis chrétien? Combien plus fort quand au commis chrétien? Parce que la chrétienté c'est revêtir Christ comme Seigneur et Sauveur. Les choses anciennes sont passées et tout c'est devenu nouvelle. Bon, yebisanga siko yo moto ya sika. Wapi sika na yo? Talande Congo ezobika. Congo étouffé par l'église. Congo étouffé na côté à chaque tongo. Mais changement moko ezalité. Ndeko na ngai, mboka o eza na bonzambe, mboka wane faut vivre makambo susu. Ba gouvernorat oyo, bato bazobima lelo bakoumela te na lokuta la bango parce que mabele wane eza ya bonzambe. Mabele wana eza ya bonzambe ndeko na ngai. Mabele wana eza ya bonzambe. Koma biso awa na ebiso soko tamboli okuta beglise ezobeta tout il faut zakala instrument. Beglise leke to banda ko sambela kaleza kité. Lelo nyoso comme un instrument. Lelo nyoso linga zalaka à la page. Qui s'est commis? Lokuta est commis. Makamba mabe commis. La femme samaritaine. Elle raconte la kina Yesu. Elle comprenait qui était parce que Yesu a qui est vérité. Excuse. Alors bila bango alors bisi alobi ozana 5 mibali. Et 6e mois telemi liboso la osave des aki Jésus. Azape ya yote. Tango akende ko lobala batula mboka alobi na kutana mutu moko yebisinga vérité nanga. Mais là comment on s'appelle la passage wana hein. Yesu a dit si tu savais les dons de Dieu. Pour ya mesera qui Yesu na Jacob. Pour ça qu'il a pris à Jacob. Alors si tu savais les dons de Dieu, olinga ko lobala ngai. Na pesa yo mai. Pena ngeki na pesa yo mai. Source d'eau vive o ekauka te. Bande kolanga mai ni bilo bomelaka ya puis à Jacob. To boza la source o ekauka te d'eau vive. Pour puis à Jacob ezaka la saison ekauka. Mais Yesu ya kauka te. Nzambe nini obilo bozo servir na République démocratique du Congo. Nzambe nini obilo bolandaka na Congo. Dieu mal compris. Nzambo ba catholique ba memela ka biso ba missionnaire ba bomela mama ki mpavita. O ba kotaka la kati la bilo po trahir ndeko la bino. O azaki na makasi pe nguya ya kobundela bilo bitumba. Nzambe o ayaki po boteka mvuluzi. Nzambe oyo boteka naka, nzambe ya ba poison, nzambe ya ba succès à recourir na mokili. Nzambe nini wala. Bande ko ngai na leki le sika wana po ifalaki na manyola yango, lokola toka na minute 15. Tokende kotala maye oyo batu ya mapinga bazali kosala bande ko la bango ba civil. Toza toujours na avenue des entrepôts numéro 957 et pas ya papa qui a la binga. Oyo azana mikana na nyoso complet ya concession oyo na ba instance nyoso o ba giraka makambo ya l'état oyo sengeli pona makambo ya mabele. Partout boko kende ko vérifier même bato baza ko la biso ba conseiller chef de l'état ba konjamboka bisika boko kende ko vérifier na esika ba giraka mabele ya mboka ba ko biso bino ke lupango eza ya papa binga kiala. Lupango na ye asomba na ba condition nyoso oyo mutasomba ka lupango. Mais lelo a comme na insécurité makasi vi na ye comme na danger na famille na ye. Likolo ya colonel Charlie Kasongo oyo ya Jemi Alpha na poids lourd esika city très alaki. Yena ba indien basali complicité na bango il faut pas boto la papa o lupango. Bayaki na vidéo to lakisa kibino ba yi ko kanga ko panza ko piller ba locataire na ye nyoso azana 6 locataires ateka na concession o. Concession ya ngoyo koto ba trepo villa ya ngo wana place dans ko lakisa dans ko kende liboso villa ya ngo wana ndenge boza ko mona villa les akina ba 6 locataires. Boy ba 6 locataires na kati ya villa wana ba bimi atana elambate ata 1000 fois ko somela bana bitabete. Ba piller bango nyoso. Charlie aye akangi même bana ya 2 ans 5 ans akangi tout le monde plus de 35 personnes. Akangi na ba mineur amebi bango na la police na ye atiki ba policier na ye awa na sécurité ya tango na ba travailleurs bendien nde ozomona basali destruction méchante oyo ozomona oyo basali destruction méchante na pillage ya ba bien ya bato de ba famille ndenge bazawa place akolala eso ezate
tanda kunenge tikali ba memi nyos oyo ezanda ku ya liboso muta liboso azalaki awa yango oyo nyos ba memi na ba soda ya Charlie na ba to sécurité ya tango na ba travailler ya bendie na ordre ya colonel Charlie Kasongo na ba indien madame Diane madame ba bengana na Goma madame wana pona ko informer ba konzi ya l'état ba bengana na Goma pona ba problème ya mapango ya batu tala nde ba memi biloko nyos ndako tikali polele madame wana bengala na Goma likolo mapango batu akima ayako batama awa azako konje ko sala musala na ye na ba complicité ya ba colonel azako utiliser ndenga tizaka colonel Charlie na limité awa même boye na 22 entrepôts même bateka ka awa na 22 entrepôts baza mal à l'aise likolo ya madame Diane maman wana nationalité na yeba na raté tantôt bimaka indienne tantôt bimaka libanaise tantôt bimaka canadienne de azota mona ba passeport kili madame Diane oh ya Zenoufa esika basala ka bakisi basala ka ba jus ya zen basala ka biloko ebele na ba drogue bateka kana ba drogue de ozomona ndenge ba ordonner ko panza biloko ya batu oh pe famille mususu ezaki awa famille mususu ezaki awa de ba pandi nyoso ne boza ko mona bo bandeko boleka video oyo te bo panza yango ekende tie pa mokonzi ya mboka po Kasongo za ko beta toloke aza reconnu tina présidence mutako toucher azate na auditoire mutako kangaye azate po ye akomi likolo ya mibeko même président le biya za na sa mibeko te mais Charles le biya za likolo ya mibeko yango moni a ordonné destruction oyo même si famille na pasi ba famille le ba bisika kolala te ba na moya kolia te ba konza mboka bota la biso likambo oyo soki eza ko continuer kaka boye mais toko tikela mboka oyo Charlie na ba india ibe toko sala ndenge nini Charlie akomi likolo ya mibeko ala ko beta tolo yeba ko kene place mote aza pe la raison pour tilelo aza na bureau na ye aza même inquiet na likambo mote après ko sala destruction o basali o na bendie bota la biso ba konza mboka bosunga biso papa oyo akomi na insécurité makasi papa on a famille baza menacé makasi baza ko lukaye na ba bandi na ba policier ya Charlie ne boza ko mona ba pandi boy destruction méchante o ba sali o ba emporter biloko nyoso na ba bien nyoso ya ba locataires bazaki awa ekei lelo to koti na lupango oyo ndenge boza ko mona toza ko filmer awa na grâce ya ba konzi ya o baza ko diriger secteur oyo mais likamba pas ces awa bato oyo ba bien na bango ba ko se retrouver lango ndenge nini bendien na colonel Charlie basali fora batamakasi balobi bibeko na mboko ezate justice na mboko ezate bakosa bango eloko moko te yango bosunga biso video oyo komela bakonzi ya mboka congolais azala l'aise na mabele na epo congolais na esika mso ko vivre te koleka Congo congolais na esika mso ko za l'aise koleka Congo te soki ba indien na ba colonel ba komi na complicité ko nyoko la biso to kende ko vivre wapi bakonzi ya mboka botala biso ndeko lezer papa sango botali la biso likambo bolobe la biso likambo ndeko Zulu tozobenga bino boya kozwa vérité ya makambo za koleka kati na oesika boya kotala mikanda ya papa oyo bato aleta boya papa waza na droit na ye nyonso akomi na insécurité lupango na ye peza na insécurité makasi bandeko la ngai totiki commentaire wala po botala lupango ya bato asalaka pe misala na ye kasi colonel ayei lokola aza na pete ya colonel abandi kobundisa ye mpona kobotola ye mabele na ye makambo yango ezosalama na Est République démocratique du Congo naza koyebisa bino pasi pe mawa oyo tozali na yango na Congo naza kolela mboka na biso oyo mokolo nini bakongole bakoyoka mokolo nini bakongole bakotelema penza po bango babundele kolola bango ya solo mokolo nini kongole penza kokata ndai pe alapi alobi ngai nalingi lisusu bomoyo oyo te tikala telema to bunde tumba bandeko na ngai makambo ya lolenge oyo ezali kosala mebele na bakonzi na biso ya République démocratique du Congo soka yesika atali miso na yenge kobotola bato naza pe la dossier moko ya professeur Njoli si je me trompe pas nazela ka mama na pa pesa nga bazali pe komo wela lopango ya bobali na ye mama na koma maladi abenga nga mukolo mususu makoyi maladi tension lobi mwana nga na kobenga yo ozwa mikanda bongo meka kobetela ngai sete bandeko la ngai eloko tango eza ya yo te kozonga na makasi te soki vraiment oza komimona ke eloko eza ya ngai te mais pone ozali mwa moto moko songolo te ozwa penché na bokonzi moko nde ya kobotoloka biloko ya bato ezali pasi yango biso tozali kointerpele conscience ya bakongolais mpe ya bakambi ya ye kolokolo
Tango bino bosala ka biloko aboye. Bosala ka trop sir pour la ba pasteur botia bango na poche. Na ba prophète ya lokuta botia bango na poche. Na landi eloko moko ya pasteur Marcelo to keleko tout autour bon pour bater ya kabino. Azali ko répondre bato. Oh ngala yebi kenza balobi garder silence, je combattrai pour vous. Nzamba lobi eloko wala. Mais un homme de Dieu, pasteur, a ko garder silence te. Pour ba offenser. C'est quoi vous ça mon dimo aux à garder silence? C'est quoi où est la parole de Dieu? Où est Nzambo tozo servir? Où est Nzambo tozo servir? Parce qu'il faut ngainayo to refléter quand même l'image de Christ. Oui, colère ezali mais balobi kanda na yo ko fait la boutoute. Azali ko répondre na moni on a TikTok. Alobi moi si nanga akufa ki soki la BBL ngote o bazolo bawala. Alobi moi si nanga akufa ki la BBL te pour moi si nanga zalaki déjà na mataku na ye ya kitoko oyo la lolenge ya baluba. Banzimba beti baboko pa tala bolema yango moni Congo to koti la boumbu. Tala bolema bandeko na ngai. Tala bolema. Mais Bible elobi tika baloba mabe na yo kasi bakutura mabe wana te. Bako finga, bako loba, bako kandela ndeko langa sozo tambola solo eko triompher. La vérité finira par triompher. Mais na moni moboko le bampata lobi, nga mwasi la nga kufaki la bibi soki elle wana te. Azalaki la mataku na ye ya kitoko original oya baluba. Batu babete maboko pa. Regardez comment basa ko ensorcelerer la population congolaise. Peuple na to kobenge lende eska koya. Peuple wana lia kamala muté. Peuple la zakati la souffrance. Peuple la zotamba ne kobo peuple la mobali mwasi moyibi na kata gouvernement, mais moyeba bongo nezali te parce que batei liloba ya Nzambe bazali bato na lokuta. Tala bisengo la biso ya lola yango wana. Malédiction sur malédiction la kata République démocratique du Congo. Aujourd'hui Félix Mutachaka e maboko. Na moyibi ya mapona mezali pe pasteur. Pona koloba ko longi mayebi na kati na yeke mwana oya longi te ndeko la ngai. Injustice na basali ya Nzambe. Tala lelo Congo na este na biso na Kivu bandeko la ngai. Losilo ya bato. Losilo ya bato. Bato bazali ko kufa. Awa to sensibilisaka. Tolobaka pour le peuple congolais. Nini penzo sa nango posa pour le kolwalo. Les deux tozali komo bima. Tozala misolote. Tozali na makambote. Mais toko bima kaka na makasi oyo Nzamba pesi biso pe na bolingo ya Congo. Tozali komo senga bino banso boya. Bino banso boya. Les deux okolobela likamba papa le bolojwa. Okolobela likamba papa le bolojwa pour la passeport na yeba ndaba kanga yango na immigration l'aéroport Angel baboko zongisa. Okolobela likambo oyo bazo boma bandeko la biso la Est la République démocratique du Congo. Toko tia génocide ba massacre nyonso bana bitumbi banda. Bandeko langa kabuyo ko illustré papier wana na bité bandeko bakotanga yango kotala yango. Nazu yango na musée moko na Autriche. Na ba province na bango moko esalinga ma ponga na osala ba recherche place la neb c'est bloqué mindele balingi bisote vie attente kolobela ngo na mikolo mezali koya mindele balingi bisote mais kabuya ako illustrer yango ndenge na olo babu akocha ba nini wana mindele balingi bisote balobeli kamba guerre à Rwanda balobeli likambo ya ba agression ba guerre ya bamboka mususu mais balobeli Congo te botala Congo lolenge ba dessiner yango pharmacie mutuka moko egata donc République démocratique du Congo n'a pas de valeur na mboka ya mindele wana. Or, bango ndenge baza wana, baza kolia mbonga Congo, baza ko utiliser ba Congolais. Baza konyo ko la biso, baza ko boma biso, mais bazo so miso na biso, mais biso boko ndenge tozali awa. Bazali ko ignorer ba kamunyo so biso to sala. Do mindele ba yebi la bango ke ba boma biso. Mais bango baza ko soutenir Rwanda. Baza ko soutenir ba Rwandais, balobi ba Rwandais bazala ka agresser ba Rwandais guerre na bango, mais République démocratique du Congo la tali yango la monité. Alors bino batu ko kopira kala mindele. Et là, on est sala kabilo ti lolo ba mindele ba maté bino boy. Milimo na bino eza wapi la kata kindoki. Comment mindele wana bazo mentionner te que ba congolais bazo kufa. Comment mindele wana bazo mentionner te que génocide moko esalamaka. Uganda na Rwanda bundaka ba boma ba congolais la sol na bango. Comment ba koyo koloba te que Rwanda menace le Congo. Mais bazo la ba guerre ya Congo. Guerre wala eza ba congolais entre bango. Oh mon Dieu. Ba épargner ba Rwandais. Ba lobi Rwanda te mutabomaka ba Congolais.
À ce moment-là, ata Félix azoyoka yango bien. Mais Félix donnait sur le Rwanda. Mais mindele oyazo qui n'est pas la bango. Oyazo bango le quoi baninga. Est-ce que bazo lo balikama mboka na ye? Est-ce que baza ko accepter ko aider Félix? To baza ko utiliser, baza ko humilier, bazo salise makambo elongo banité. Congolais to fungola misu la biso. Congolais to telema pour la mboka la biso. Botala bosoto ya baiba la police. Kabu ya chapeau to sisa. Carte rose lelo dimanche. Société ne sala lelo. Na ok na ga na go tout so na boro wana. Obte na go tout iso na okufu. Donc na yo tina société na biso. Zalaga wana. Todo kende na yo tina société. Société na biso to ngala ok na yo zela. Zela na do ke na yo tina société na biso. Lelo dimanche bureau nya sala lelo. Est-ce que bureau sala lelo? Bomoni bosamboli pona nini? Policier ayebi valeur na été. Recyclage il faut salama. Banda la moto tina se. Il faut recyclage salama. Congo ya sike faut bima. Tala congolais. Ala titeni na ye. Po sala mosana ya fika. Tala lolenge ba ko memaye. Tala lolenge ba ko memaye. Lelo mboka la biso e baby escroquerie komi makasi makambu ya mabe komi ebele okokutela bato musu babengi yo biso bato ambassade yaka boye okuta bato musu na nzela ya babanki bakomi kolekanaka kolukaka bato kongola komi kodefaka banyongo pamba te mboka la biso eza malamu te mindele bazoya kolela biso ozomona ta musu badefiso nyongo moko ya inane yo monika lokolo ezati inane kofuta yango eza pasi bela katikati la ta musu kozwa mbongo te. Mais ozuika po moni eza nyongo ya inane nzoka ya yebika maltraité o panda inane wana na bambongo yozo pesa ya sasalima pa minene pona nini bambongo ezali lisusu te ya kosomba biloko tokoma ko vivre na nyongo tokoma ko vivre la biteni talati na lede sengeli o telema talati na lede esengeli o telema ndekolanga ozo telema pona souffrance o ezomona ozo telema pona escroquerie o maika uti ko sala biloko boma bana bino ya kobuka na ya kobungisa biloko. Bozali côté ma pas dénoncer que le gouvernement ou le baka vérité quand les gens meurent on va bombaka gouvernement sanguinaire bo solo ezate la Congo la biso to bunda pour la bosolo to bunda pour l'indépendance de la République démocratique du Congo to bundela esclavagisme oh biso to zala la carte to longo ba esclave to bundela makambo nyoso ya mabe o ezali kati na mboka la biso to lingi to mona pole tolingi misala mabe elongo na Congo. Nous voulons la paix. Makile zo tanga, batu bazo kufa, bana mboka bazo kufa na bamboka, mwana na mboka na emoka zolia, fufuna mungwa, monteke na mungwa, esala wapi. Bala bako bela beru, mwana ya mboka Congo, akomi na mayanzi, mwana mboka Congo, akolia malamu te koshekor, mwana mboka Congo etondi nkita mindele bako ya bako boma bako zwa biloko la biso. Mais biso moko tozali pauvre talati na LD esengeli to beta mbela biso nyoso esengeli to telema esengeli to ganga la mongongo makasi esengeli to lobake to lingi biloko yote ke Chilombo dégage yona gouvernement na bozala ba démissionnaire to boyibino botala vidéo oyo ya ba mibi posoki boyebi bango bobanga bango o ba miyibi oyo komo na ebelange yende muyibi munene ya kesi yenda koisa entreprise tanda zo mela mai no so moni mutamoni ba Isaac kabaka ba ye komo na ebelange muyibi oyo komo na yo komo na jede komo na ye Gedeon oyo amibenga ma pasteur yende siko promoteur muyibi munene komo na ye don muyibi munene ya mboka o nde yeyo no so yoki batu basali ba crime tina ba entreprise tina banzela yende criminel mais abata mara kombo ya pasteur kombo na edon donc alenga awa nde to sukisi la biso to sensibilisaka to conscientisaka to yaka ko foncer mutote soki to senga démission ya mona mboka Félix Antoine Chilombo pambate akokite nous avons le droit ya ko c'est toi ya ko ba démissionner gouvernement na ezala démissionnaire ba koki elo côté pe bazali ko sala elo côté plutôt bazali lisusu komo nyoko lo biso na mboka la biso pona ni to bika malamu te bande ko langai pona ni to zala malamu te pays riche les peuples sont pauvres détournement sur détournement miyibi sur miyibi eloko moko komona na te to zali na nzela te
zongola inge ezali metwaka la lotili kite bele pipi tine ezalaka yebani te me bakofuta biso bafacture mai ya lezi dezo ekobima ntango elingi ekokata na ntango elingi banzela ezali te kolia malamu te olamuki banda ntongo oyebi te kolia nini basalaire ezali te baentreprise ezali te onatra total soki bilo ndenge nini basi babukibuki biloko kotekala baentrepôt bamisala nyonso esi ekenda bamisala nyonso ekoma privé misala ya lete ezalaka lisusu te balhôpital mingi ekoma bobele privé l'hôpital ya lete ezalaka lisusu te nzela mpe ekomi privé nzela ya leta ezali lisusu te banzela ya bango moko interdiction kokota te motuka bakangi banzela na biso ekufa nde batikeli biso boni tonzi baloki ya lolenge wana ya kovanda pe kopesa bango maboko nazongiseli bino video o kabu ya kuchango na suka yango ete ya biso pe bolanda nini ya motuya tukoya koloba yango na mikolo mizali koya nzambe ya lola apambola bino kongo na yo kongo na ngai kongo ya biso banso tobundela yango na bolingo ya solo tobundela kongo la biso po ete tozwa bonsomi lobi ngai na yo tosala makambo ya malamu. Congo a besoin de nous, notre pays a besoin de nous. Les sangs coulent, les sangs coulent. Biso ba résistant, tout élément, tout ticate, tout élément. La patrie ou la mort, nous vaincrons qui l'a métier d'état, nous t'inquiète tout manquant de côté de clair, le combat fait pécat. Peggy Lomboto, la pointe noire, qui l'a amené à Aken. Tout élément social, tout élément bassi à Mouya, tout élément tout bout de l'impôt. Merci Nakabouya, l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas PJ, directeur recherche et stratégique, et paix à son âme, ça nous dit pareil, mais sur la biso. Rapport à maintenant, Angola, nous bondir à botard de bono et à monsieur comme la biso. Mamour d'Angola, la mokitena et Florence, à Matondo Mido. Zambia Pambola biso. Azana biso, les deux, tout bimala balabala. Naba Kaliko, Nakolela, Naba Mangalala, Kolobaete, to boyi liwa, to boyi ba viol, to boyi makambu nyonso. Kabuya eske soya suka. Ya jeune fille on ko pesa ngate si c'est possible na yo kusabilo boyo ka pasi ya mwana mwasi lolenge ni bako violer bango lolenge ni bako sala bango nzambe ya Kongo oza wapi nzambe ya ba Congolais oza wapi bakonzi ya malonga boza wapi bato ya malonga boza wapi nzambe la kai tumekana kolanda basoda baviolaki ngai basoda ya colonel Olivier na vendredi le 14 awuti nkolo na mama na ngai konika mingwele nazwa mbongo kosala examen d'etat toye tokoma botini tomoni mama oyo awuti na zamba akotama nzele azali koya azolela totuni mama azolela nini abi basoda baza na nzela abotelinga velo na ngai na biloko na ngai nyonso nakutaki nango bilanga mpe basalinga violence baviole ngai totuni abi baza na nzela biso toye totiki botini tokoma na nzela tomoni mwasi moko akuti kota boponga kuna na velo totuni basoda baza na nzela abi te eza ata na soda moko te na nzela kuna biso mpe toye tokoma na gare totali toleka toyekola tomona ata motu moko te toleki na biso topesi yango mokongo tokoma liboso toyoki moto moko azoya mbango na nsima na biso azoluma na swahili tozongisa miso nsima boye tomoni soda abimi na mbeli na bilamba na ye nyonso ateni na ye nyonso soda na ye na mundoki na ye na maboko abimeli biso na nsima aleki liboso na biso abiyo bosonga na nsima tokende osala kuna na bizonga nsima bando bambela mbeli na nzoto biso mpe tozongi tokoma gare abi botika biloko na bino na mabele ape nalongoli kantini natiki yango na mabele alongoli ekolo azwi ekolo wana na mbongo nyonso nakutaki konyika bingwele abwaki yango azwi biloko na nyonso abwaki abio lala na mabele avandi mabongo na se napesi pardon abino ndima pardon na yo te lelo mokolo ya vendredi le 14 ezalaki mokolo ya liwa na yo lelo kokufa abengani bamama na nga alobi bolongwa awa soki namoni bino akosala ata 3 minutes awa akoboma bino na masasi mama mpe bayoki bomo bango mpe bakei epa amemi ngai ntina nzela bongende koma na katikati ya nzela abikota na zamba
nga na boyi abandi obeta ambeli na nzoto bandi obambela ambeli nazolo bana zoboya abeninga ti na zamba koma kuna biyo telema nanga pe na telemi longola bilamba na yo ana boyi kolongola nazolo bana kolongola zoboya ozolakisa iteti na ngai ngabe na lobi na kolongola na ngate atomboli ngai abami nga na mabele alongoli nga bilamba na makasi abandi oviole ngai azoviole nga pe nazolela asilisa koviole abizela na boma yo okufa lata bilamba na bina olata te lata yango akolata te zela na boma nga pe nayoki bwama nalati bilamba abizela na kata okingo okufa na yo ka lelo asimi mbeli na loboko asimi nga na kingo azwi mbeli atia mbeli na kingo akata na kingo nga pe natie loboko mbele ki okuya place mosusu ifayoki bwama wana akangi miso nga pe namoni ndenge akangi miso na kimi amona wana kimi ati mbeli wana etikali wana alaninga mbangu na balabala tokomi na balabala atenga mundoki na mondoko abio soko omeki koloba ata moke na kobuma yo kokufa tomoni jipi moko basoda ekuta yumbi basoda oyo baza na yumbi bauti bangende bakoma ozonga baboyi na bango kotelema bazomona nazolela boye baboyi kotelema babetika maboko champion baleki na bango bakei babengi soda oyo aviolaki nga babengi champion baleki na bango bakei soda oyo mpe azwi ngai amemi nga ti bongende koma bongende azwi ngai akoti nga na kati ya ndako abimi libanda azwi fungola akangi nga na ndako kolela nazolela na ba 19h azongi lisusu na ndako afungoli ndako akoti alobi lelo nakolalela yo butu mobimba tombotsa soki ntongo etani so namoni naboma yo na bomi so nalobi natika okei longola bilamba nga mpe naboyi lisusu longola bilamba naboyi nazala kolela bizela na longola bilamba na makasi alongoli nga lisusu bilamba makasi abandi oviole nga lisusu azoviole nga mpe nazolela mpe manyonso ekatani na koalela lisusu te mongo nyonso ekauki naye kokuya evwani na ba 19h epe amona ndenge nakangami bongo abimi lisusu libanda azwi fungola akangi akei na ye soda moko azalaki libanda na biso mwana oyo alelaki ati kolela nini afani nanga bongo ti na ba 2h soda oyo aye na se kote komanda na bango aza ayoyebisa komanda abio soda moko akenda kozwa mwana mwasi na nzela aye na ye akoti na ndako nayebi te so akufi alelaki ati kolela eza soda na bomi akufi komanda bazwi basoda misato na mwasi na ye na mwasi ya soda mosusu wana baye koma boye ndako ekangami na fungola moto na kati oyo kangi fungola libanda bazwi fungola wana babonzi yango bakoti na ndako nsima boye nakangami balobi na soda wana naye moto akenda kozwa mwana oyo abingai okenda kozwa yo abi na nzela osala ye nini bazwi soda wana babeti ye bakangi basinga basimi nga nde basimbi partout nazoningana te makolo nyonso ekangami na maboko moya kosala lisusu eza te mwasi akomanda azwi ngai atubinga mino nayoki mpasi na bando lela awa naleli komanda wana afandisi nga na kofanda na ya te atemisi nga na bino kotelema te atuni nga oyebi nga komo na ona napesi komo na ngai abi okoma ndenge nini betela lisolo nga mpe nabeti lisolo atuni ngai mbeli wana etikalaki na zamba nabi mbeli wana etikalaki abizela lobi tokende kozwa biloko wana aye na ngati place afanda na se apesi nga mbeto nalali ntongo eta nayolamusa nga abi ozoyoka nini nabi nazoyoka bolemu na nzoto pasi apesi nga ti nakoki na akomela te basomika te bapesi na kolia te nazala kolela namoni mpe mama na nga azolela nga mpe namoni mama na bande olela bango balobi na mama tika kolela soki ozolela bongo ozopesa motema na ye pasi mama mpo atiki kolela abi tokende na zamba tokende kotala place wana mpo biso tondimaki likambo wana eza likambo ya verite bongi tomona na miso tomona mpe bandeko na ngai tosukisi na biso apo ete ezali bongo molai
Vidéo penzi ezali yango oyo. Kabu ya ko zoomé mais na lingi penza ko lakisa yango te pamba te ezali bongo malamu te. Esengeli tobomba. Salama ki bongo na yombi. Bozomona makambo ezo salama. Sika ngai na yo. Nini ya motu ya tokoyo kozwa pola ko batela bilenge bya biso. Pola ko mibomba biso moko. Bibana bya biso. Esengeli tobunda. Esengeli tobunda. Esengeli tobunda. Mama missionnaire tobunda. Matondo Nzambe abatela biso la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ingeta, Ingeta, Ingeta.